naza kobenga bandeko ali boya na expliquer bino makambo ndenge eza et puis pe soki déjà banomination elingi ebima je pense mokonzi oyebaka déjà ke non bato boye babengisaka bandeko so bomoni makambo ebimi tala makambo ezalaki boye wana eza bastratégie oyo esengeli mutu akokamba biso na opesa ye conseil azalaka na ya idps viva soki aza nango te tika biso toloba ndeko na ngai yo soki ese bongo ngai nao nabongi idps viva nalobi boye tobongi na idps baza te nalobi atobongi na idps baza te yoka boye mosusu yo oyaki na idps po bonga me nayaki mpona bo idps viva so nayaki mpona bonga te seke na aloku seke na aloku parce que mutu nyonso tu amerikaka saleur nde balobi okolia na nsima motoki na mon frère oyo naosala moto te ekokita to ekokita te bakongo balobi po basalilanga kobadila mpo nasalilanga ekomi na dilanga bokomi kokalelanga idepeseliva nazosalilanga to nazosalilanga te meme liboso ya nzambe natosi mobeko ya nzambe oyo asali te alia te menga mutoki na ngeta yo posalilanga po otelemi awa ozoyoka biso ezosalaka communauté internationale bakobanga balobi faci asala batu idps viva nake na polémiki te nalobi structure na idps deklare na ndenge na yo soki yo structure mo bozwi tolokwa na église likambo ya baprotocole bino bachatre bokota yango likambo ya département social bino soki département soki ya musique kokipe biso toloba na part na biso idps viva susi na ngai ezalaki nini meme nga soki nazwi te me ndeko mosusu azwa me lotombo abengama kaka parlementaire de me wenazoka basusi oyo eske benga banome bino nyonso biso tolobi te banome biso nyonso biso tolobi te ke pouvoir oyo faci aswaki aka mpo banome bate idps tolobi na biso bongo te osongo bameleso malokuta po on n'a pas dit que pouvoir oyo banome kaka bate idps tolobi peteke na idps mobimba banome tous les présidents parlement debu mpo toza ebele mais tolobi na ndenge babandea kokabola biso dilanga na biso tozwi te ngai eloko nazali kokundela likambo ya yoka nasadilanga mikolo nyonso me na dilanga bokomi kobengana nga oinfiltre oyeki ka lobi les bits d'un parti politique au pouvoir ezalaka saturé plusieurs membres nous partons vers les élections au retour na mutu teke no yoza kuyakuya yoza 200 jours yoza 20 jours voix ya kuyakuya na voix ya ancien na il ekoteka moko cela veut dire un parti politique au pouvoir il a droit ya kozana bato ebele ata bakoti yosko ozokamba parti zalande na stratégie ya kotemporize bato nyonso naye kotangisa bato plasawa te nafingi nanga mutu te natangi kombo mutu te me nalobi nayaki kolobela nanu nde likambo ya dilanga kosalilanga nasalaka mikolo nyonso tozosalilanga to tosalilanga te tosalilanga to tosalilanga te okola lobokokanga ba idps viva so boza d'accord nanga botombola boko likolo sie mabe idps viva ngai nde naaloba boye nazwi mbongo ya mutu nazali wana mpona koprotege les intérêts awa tolobao makambo ebele tootya na se parce que toza na guerre na este mais so bino mpe bobike toza na guerre na este bosolola na biso mpe kitoko bokabola mpe kitoko o mama olewa ya ndenge nini azotalaka ngambu moko mama male azotalaka ngambu moko idepesa viva nakoti sikoyo na oto bengi actualité politique je mi kato bale na koti sikoyo na oto bengi actualité politique ya liboso to betela nanu Jean Lycée Busa maboko makasi betela maboko makasi nazoka yo te betela Jean Lycée Busa maboko makasi
UDPS viva. Jalise Boussa longoli biso soni. Po abeti Kagame fara alobi avana loba tipo avandi o criminel mune. Amwalima mune. Ye mutasobo mabatu nako. Déclaration na Boussa sali. Soki na tangu ya Kabila. Tangu azozonga awa bafungoleli cage. Ya Lionel. Balingaki balia ye bakosi keno Boussa betaki libakwa da. UDPS viva. Et l'autre pesi Boussa silence à Loba. Parce qu'elle a compris qu'au sommet de l'État, nous avons notre frère. Nous avons notre sang. Félix, attends, c'est quel chilo. UDPS viva. Et la fatigue est comme avant comme UDPS viva. Awa siko Jérémy Kata, awa siko yo, nangina bandasko ma mususu. UDPS viva. Yoka siko nangina vundu la bilo. UDPS viva. Awa koyebe loko moko. M23 tiazo bundisa biso. Oyebi pona nini? Parce que M23 zo bundisa biso na muka. Siko foto yeba. Miko balade. Mudia mudi mwana, mudia mudi fa. Ndio lukata banana sineleke muka. Mwana soso tonda kana nzungu. Soko mwana so mwana obango sute senge deja. Aleki deja biloko ma. UDPS viva. Siko toye baleki biloko ngwe pe na. Aleki biloko ngwe pe na. Nanya PCM M23 si. UDPS viva. Soufi mwa mukie, ba pesa nga 10. Mais moi, je suis venu l'idée. Ça va c'est la 3 minutes et ça les kitoko. UDPS viva. Président de la sortie la gamme sur ma base la carte. Pouvoir viva. Et là on a qu'un waka. Na ko gangi bisika musume so na ya on la ga bilobo. Et tu vois. Comme dans le Canada. Yoka siko na kana lo mango. Moussa Bani rebelle. Rébellion Afden. Et banni en février 1996, en août, il n'y avait pas de Congolais. Non, qui est tombé. C'est comme ça que, dans le mois d'août, il va quitter Moussé. Le quoi c'est bon, na yeti. Netinga na yakao. Plein ça ngati. Non, langa oyo, comité rolo et koloba. Yango ba signer les accords de l'ennemi. Ceux qui a signé les accords naïe, on a signé accord pour nani. Parce que ba benda kaye aya ko sa ne volonté na ba. UDPS viva. C'est comme ça que Moussé a signé. Nakata ko signé. Ba pesa e afdel branche militaire nyonso. Et ça est constitué na ba Rwandais. C'est pourquoi un certain Otobengi James Kabarebe, Azaki chef d'état-major général. J'ai la liste au Monaké. Parce que chef d'état-major général nyonso. Bazalaka ka barwa. Bakamuna aloba. Bakulutu nanga bazaliawa. So na kosi. Uso soki na bungi mo eloko. Tano sisa. Oyebi singa na litoyo. UDPS viva. Toye tokei. Or, je prends la Bible en témoin. Nakati ya Bible nanga na tangi. Tous les ennemis, il y a David. Oyo abomaka te na bomoi. Salomon son fils. Tant moi soit qui pouvoir. Décision à liboso. Asila nanaba. Poignard lobibo. Poignard salibo. L'ennemi de mon père, c'est moi. L'ami de mon père, c'est moi. Et ben ennemi à Moussé. Ezali RCD. Papa Etienne, Thérèse Mémoire, Mouchimoujani, Segadou Moulumba, Papa, Place Ozali, Zamba Zanayo. Na 2006, Ayebi Sibiso, ne votez pas cette constitution. Parce qu'Ayebaki, il y avait ma piège ébé. Il UDPS viva. Aloba Etienne Nanga, Makamou Etienne Alobaka. Yango M23 a déclaré en 2022 par Fachi que non, Makamou comment maintenant kata constitution na bi. Pas jamais. Pas jamais. Aujourd'hui tout na guerre c'est la téléphonani. M23 azo dit ta maponani. Ezali kamwa M23 te. Ezali kamwa ya accord. Nanya sinaka ya. Yango. Pachalo dike ba accord wana ya binomo. Ngana ebi ba accord te. Ngana ebi ke na za Congo. Na o défendre l'intérêt ya bako. Na kena lombango bandeko nanga pona chité. Neye kosala ke. Afdel et comme RCD.
même formule continue. La branche militaire, il y a RCD, et c'est un Rwandais, la branche politique, les Babengi va faire un abisso, Roche Lumbala, Nante, d'accord, pardon. Bilo bongo, moi bilo muso ko mona na piquer Chris. Tia ba kombo wana. Biloka, basi ba onan. Roche Lumbala, bakamati, oya biso ya nani. Basali ngoma, bakamati. Oyo ote. Bachape banani bana men tous ces gens là. C'est ça nga voilà. Ba c'est ça nga ba Roche Lumbala basi ba. Doyeto kei na Sainte City. Bakamati sous branche défense et sécurité, bapesa moi ça reste ouvert. Tant aussi c'est l'élection na bebo. Bapanzi mouvement MLC, branche militaire. Ba détruire yango. Kabila un objectif, il y a prendre la branche militaire. Il y a MLC parce que maintenant ba kaka na ba projet na. Pourquoi? Na carte il y a MLC, il y avait des Bangala, il y avait des DSP à Mobutu et tout consort. Kalkina za ki na ngo fala panza. Ba panzi yango. Toya sikoyo ba créer CNDP. Il y a Laurent Kunda. Kunda za Kinshasa. Asa Bandulu. Asa wapi? Na roi. Et on a CPI Bosco Taganda. Asa Laurent Kunda za na roi. Asa na Rwanda comme état citoyen rwandais. Il devait se vivre. Comme Kunda zali na Kuna comme état citoyen rwandais. Et Sengeli sikoyo on comprendre le komoko. Oh tobengi ba rwandais. Oh bazali ko détruire. Bazali ko bombo kana biso. Ba sangani contre biso ona koluka o tobengi koboma ba congolais UDPS viva viva parti au pouvoir viva viva lokola baye c'est pour détruire et ça pona koboma mboka na biso. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut donc une stratégie ni ne senge to sala lokola ba se basé sur l'accord oyo Kabila signela ki bango apesi bango parti ndambu ya mboka na biso apesi bango o tobengi ba territoire ya Congo. Qu'est-ce que nous allons faire? Et sengeli biso tozala ini autour ya mokonzi ya mboka yango moni na Luanda. On n'a pas reconnu les M23 comme étant un mouvement rebelle ya ba Congolais. Accord one communiqué final pardon tant signé on a vu ministre il y a affaires étrangères, il y a Rwanda qui a signé. Nous avons dit que guerre est bonne. Dans ma campagne, les M23 baluka na Nairobi, baluka nani, baluka médiateur, va reconnaître bango. Or, ça va encore reconnaître bango. Vendredi oyo, il faut à 18h. Makamwe Inda, Makamwe Beba, c'est le même vendredi là. Non, les Rwandais vont dire français dans le camion. Oh, il y a un biscuit de 800 personnes. 800. Yaya. Et là, où est-ce que ça passe ces années? Parce que les Congolais ne vont pas. Nini, mais maintenant, na Congo, c'est-à-dire le Rwanda, il y a un responsable. Il y a Makambo de Kanako. Maintenant, la communauté internationale pour la boucler. Il y a communauté responsable. Il y a communauté internationale. Pas belge, c'est pas américain. Nous devons son pouvoir. Na Congo. Yankoi. Moi, Yankoi. Ah, moi, Yankoi. 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 Awa tato ke na bloc pétrolier. Aisi bango ngaite. Nota mikanda. Na mikanda na hotala. Na monike. Place mon côté va faire ici pays. Et se développer dans les ressources naturelles. Ayo bisi bango. Et si comme mon côté va faire ici na teka minéraux nanga comme état produit fini. Parce que on a connu ça yo
eloko bengami cobalt lithium tokoteka ngo na produit fini tozala isini ya cobalt ya monene koleka monde mobile c'est-à-dire faci asinye liwa oyo ekoyesa nini moto abatelaka esanza nzambe idepesa viva pepe kala lobe elomoko bato oyebaka ngo te aloba notre cause eshiste tokolo idepesa viva oyepwani bakwande bakokufama à des autres parce que nous combattons pour une cause juste toyebisi vital kamere boye makambo na oyo ya bakashi na banini na mai ye idepesa viva azorepete bien makambo na oyo ya bakashi na mai ye idepesa viva nous avons un seul candidat qui est Félix Antoine Tshilombo qui est le chef de l'État awa na émission. Moi je soutiens Fachi ou rien. Nane naza boy. Naza wana pour l'intérêt à Fachi béton. Et biso tout ndenge to sa aw. Osimbi Fachi, toza yoso. Il de pesa viva. Lobi botali bino mona bilili. 8000 jeunes na kitona, c'est pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Soit que kosenga ke la moitié de la population à Congo, tokoma basoda, tokoma biso nyonso tu basoda. Mpona nga na soutien. On nomme ma DG. On nomme pas Bourkoumès Goutrouna qui vient en Agir Kaloubi, à Robimata Bangalou. Vient en Aïe Mandela, à Robimata Bourkoumès Yabarumbu. Moutoumoko Tatikali Kobi. Et puis vous oubliez que Bakabala Made et Bandakande na Bakomini. Fifi, Bakabala Made et Bandakande na Bakomini na Babaziwani. Tous sont nommés, sauf aucun président du Parlement de Bout. Sauf aucun président du Parlement de Bout. Tandis que c'est une structure de base qui fonctionne matin, midi, soir. Structure aux hommes parlementaires debout. Kende na moi, okokuta bango. Na soir, okokuta bango. Na butu pe okokuta bango. Na tongo pe okokuta bango. Na yango nde balobi. Ils se sentent délaissés. Tu se sentir que non, tu as délaissé. Beauté combattant. On se sent délaissé. C'est bon, il y a des personnes qui sont à DG Moko. Puisque nous avons fait un marche d'ici samedi. À moins que solution favorable est là. Donc, ça, la maman, la marche, tu revendiquer, toi, la personne qui n'y tu finga moutouté, tu revendiquer que pas moukou en tombolo. Si, par la personne parlementaire de Pérou et Zawat. Tu finga moutouté, puisque lui-même, le chef de l'État Boyoka, lui-même, le chef de l'État, il est de nous. C'est un parlementaire debout. A koki kotika bandeko na ete. Toko linga to eba position ya biso. Kota ba parlementaire debout ezawa wabi. Nga ba kitisa nga voa ba lobi te zala calme puisque etikali 3e saison o ba konomé lisusu ah na entreprise nini ba konomé lisusu. To sera lobi bozolala. Asi ba nommé déjà ba DGC et si. Même beaucoup mais c'est pas si bien nommé. Il y a des gens qui président du parlement de Boutorobe sur la nouvelle génération. La partie P, ils sont partis au pouvoir. Il faut tous avoir poste à minene. Peut perdre la mouka bagosa de l'autre côté. Bagosa le menabi sauter le côté puisque nous avons combattu et puis tous les bitumbo il faut tolia et nous n'avons pas les DG. Toujours la PCA, pas PC. PCA qui engagé Moutouat. Or que IDP c'est ça la batte belé. Ce que personne Moutoumoko et Zaboua qui est au Kabola batte belé Moussoumi. Si, t'as le débat parlementaire debout. Il y a un lobby Makambo puisque la famille n'a pas rédigé n'a moni combattant et la bataille combattant et il y a un lobby que biso tout ça na kanda, tout ça qui lobby na cellule mais Zabo était pas nommé na habité yaya. Tiens assez pour revendiquer na ndenga propre na yango sauf imprévu. Samedi n'attaque cordon à centre na lobia yango cordon le chose mbongo PSF Muzulu to sali sakaliko les parlementaires debout en colère et revendiquent leur quota
UDPS viva. Viva, mais oui. Papa, tu es la mission d'Algérie. Si tu commandes clair na dossier, pas possible. La déclaration de ça, la monnaie, tu as rejeté en bloc. Ça va très mal. Yo, ça va, oui, ça va. Jusqu'à quand? Papa, va te chasser tout ça. Je vous soucie, va te chasser tout ça, président. Vous comprenez? Mais oui, il reste en train de te dire, tu as dit, allez, le papier sur $100, au bêtis, ma boque. Ce sont nos papas ici, au bas pour chasser tout ça. Tiens, on a mon bas. On l'a vu, on a vu, alors nous devons soutenir les combattants et les papas. Bon, t'es combattant. Agression rwandaise, puisque nous avons Kanda Makasi, Jean-Pierre Mbemba Bolandi Lobby, Abisi Bagène, pour s'adhérer à 4 armées, pour soutenir Fatih Beto. Information sur Ali, les ministres, les ministres, les PCA, les DG, voire même les députés à IDPS, parce qu'on négligé par parlementaire de Guinée. Ceux qui président mon va bénir ta ministre, sauf la ministre là ni parler. Oh, bango ceux qui te bénir, tu aucun fond à bango. Que tala boye sali boye ça m'a bien expliqué sur dossier sanine. Ministre on a colobité boya. Kaka maman na manoni. Na Didier Boudimou. Ta ministre pena o yoki dossier na ye. Vous se rappelez Didier Boudimou batamuse sangwa mabe tombeni ayambi. Mais le reste ba yambakate. Bamoi lokola neti bino ba manja mitema mabe manja mitema mabe to kolanda bino na mabanga. Bazo iblinga ko yambate ba président parlement. Faisons le makambo par rapport à Kanda. Faisons une élection. Élection, il faut tout ça dans le monde pour combattre la campagne à chef de l'État. Si vous avez dit que député à Bango, vous avez présenté Bissot, vous voter Bango. Ah, Kaka Bino Moko. Tu prenez à 4 personnes, 3 personnes. Là, soutien pour Baza Ford, Bagotina Tambong. Baza Wana Bayoki. Attends 2-3 personnes, tu t'y peux Bango, tu salis ici Bango campagne. Oya koyana tout oyo kosala ba quantité akobeta malokola mpu puku nanu ba été et puis nous sommes mettre en garde au parlement de la nouvelle génération ça sous ba quantité oyi ba dialo liste na parlement de debout biso diale loté mabe il faut to bango sama mabe malam il faut to produire en auto bezama malam mais oui le président est sorti au parlement de chef président. Alors, ça sous parlement d'aller loter. Oui, comme city moko organisé. Oui. Comment ils ont déjà eu des presses? Ministre a eu des presses. Donc, sabotage. Hein? Président, il y a parlement debout. Soit il va nommer le Bissota, je sais. Attends, Eric, il y a mandé fort. Attends, Moussous. Attends, nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse en abysse? Attends, va nommer Gustave Lutumba. Oui. Attends, prof. Pourquoi pas prof? C'est un génie. Un doyen aussi. Mitema Mapé. Comme c'est Bissot à la Baboukou. Mais ça, on a peu. Bissot à mon akeno. Oui, battre, bazaba, pouvoir. En tout cas, marché Zali samedi. Oya komeka turo na kati ya marché central à Kozoka. C'est ni bolandi calendrier électoral. L'homme sous le pesa kandango. Calendrier électoral na moment où yeso sani. Bitu mbakona na esa barebele baboy kobi. Et comme iskof plan B, matouze beta. Auto Denis Kadim expert, ya lobini. Calendrier électoral publié le 20 décembre 2023. Yoka organisation des scrutins directs du président et du président de la République et du député national et conseiller communaux. Donc, Makosala, donc, va voter le 20 décembre pour voter président, pour voter ma député. Le 20 décembre, il y a 2023. On est pour voter président, pour voter ma député, n'a pas autre bengi, ma conseiller communaux. Ce que tu retournes à papa, la mission de Nikadi. Aux autres sélections. Est-ce qu'ils ont identifié Batou?
oyo ezali oti trahison eloba papa Etienne Tshisekedi wa mulumba enrôlement eza identification te papa enrôlement eza ida yo okola biso tolaki bana ozalaki na karte moko bozobenga ngo ya liputa ya vert ebongo biso tozwa yango carte d'identification depuis nakolaka azaka na électeur basoda soki bakutaki na yo bakangi bazwi yango okutana na mosusu bazosenga yo yango me bino moko nde bobotolaki bozoya bosenga lisusu identification de chaque Congolais. Toi, qui est Congolais, qui ne l'est pas. Bref, tangible, bon, mon yango bakani, ex-DG, Yasnel. Bosco, on a évité comment je n'ai même pas envie, on va comprendre. Bosco, bakani, ex-DG, Yasnel na Congo. Aïbi Mbongo à l'État. Bambou le vélo depuis 2018. Tout le monde est le ministre des Affaires étrangères. Il y a Rwanda. Vincent Birunta. Abimé à l'obino, c'est un sujet rwandais. Il faut botikaye, abimaya na mboka na ye. Simede tokotuna. Il y a Zali rwandais. Nakata Kongo a dit que ça la nuit. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.